biso ba sponsor ba assurer biso balobaki ba pe na micro que le premier voilà ba pano nyonso komata le 1er octobre ba pano nyonso tout ekomata so ba wara ba komi ko déranger biso to komi otambola mal à l'aise ba pano tozomona te ndenge nini on dirait que ne mutasala na compagnie ba pano nganga ni no sana yebi ateloko te na baba ya mboko 4 ko ya Kinshasa soko kuti miyanji te okuta tokosi désobéta bato fo ba bagena minute to lobi ana de 25 décembre te to silisa na makambo ya fali otina suka comme ça tozwi makolo na biso na mutu to mibwaki na latine nazo assuré walai toana 2 stade totondisa na 2022 soki basigné stade basigné pamba te mpo bango nde basimbi succès na maboko bango nde drapeau ya mboka efai na kingo na bango neti esui olongola bango ndenge nini drapeau wana bafandisi yango neti esui na kingo batala baninga bozela tour na bino eza tour na biso ceux qui disent que l'héritier n'est pas encore prêt non oyebi eloko na osepela na fali bagene tout baza déterminé ya kobalola histoire ya stade jeune tout aza déterminé les 4 tokomiti les 4 tolala les 4 lobi les 5 totikala na combien de jours société toyebi te soki boza na kati ya tricage toyebi te soki nayebi te non jusque là on a trouvé un normal te soki ba société wana eza na musicien moko ya munene ya msu ya mboka aso azo financer bino mbongo bon matisa pano te côté ya charge ya bato ya pano même nga ezo chokenga soki na otambola na ville ya Kinshasa na mona ba pano fali te en tout cas tianga colère moi comme o poso alia minu te momo na minu no la crack yo moto basi bakoma kokima yo okoma mokelekete to pe ozopesa elengite impuissance sexuelle to pe yo pe mwasi mibali bakoma kokima yo po okoma potopoto mai elengite gunyo sesila tala esika oyo ekopesa o solution po nzoto nozonga malamu Top Clinique Sexologie ezali esika oyo ezali ko traiter ba maladie nyonso o etali sexe ya mobali to ya mwasi a bazali na spécialiste ya solo ngai moko na bino docteur Marmo on assisi na campus et puis na ketanga na Belgique na Poto na université catholique ya Louvain pour na bima sexologue makambo etali sexe donc totetaka yango pa ya bibali et puis pa ya basi na Top Clinique Sexologie bazali ko traiter ba maladie nyonso lokola faiblesse sexuelle to impuissance sexuelle et éjaculation précoce allongement to pe grandissement ya pénis stérilité ya mibali pe ya basi ezala mwasi oyo asila elengi mai poto na sexe na ye awa aza mobimba po akozonga intact niveau bako traiter ye na ye moko akosepela koyoka goût po na bana ya poto boza déjà mobimba po consultation ezali ya ofele po na bino bazali kofongola tous les jours kobanda lundi ti samedi à partir ya 8h30 ti 21h pe dimanche à partir ya 9h30 ti 17h30 aux Amobimba. Et Zouami na adresse Oyo. Première rue Limité en face ya collège Saint-Raphaël, Passerelle. Eyo Kanye! Ok. Dossier à Fabrice Zolobandeni. La réponse n'est par rapport à la question que tu as dit. Mais côté la paix, Moutasala la guerre. C'est là, Moutasala la guerre, Rana Moutoba, niveau, mon frère. Tu voulais dire quoi? Il faut que la guerre. Soit tu vas à la guerre, peut-être à l'équipe, à niveau. Déjà, R à l'obéla, déjà, R va animateur. R est à l'obéla, BM. BM, Moutaïm, animateur. Mon frère. Vous comparez bateau, vous comparez Tenamboko. On a Yamado, Fabrice Yemopa. Vous Mbouta. Yo comparé Fabregas na héritier. A comparé tes Batier Banzembo ya Fabregas 5. Ngana yo to fandi maboko na litama tozo baye ba shimboki na ba bière. Ah moni siko caméra ndenge ko na mutu. OK, merci beaucoup. Ya ba la shisha. Kasi shisha ya shimboki. Au moni ndenge héritier so signé ba salle. Au moni ndenge héritier martyr par exemple. Ce qui bena Fabregas
na ndenge bato barespectaka ye na ndenge asala mpe baœuvre malunga eke amona eke kosala guerre na héritier eza important fallait pas tia martyr ata le 31 décembre. Bandeko Bobolingo yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa. Yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky, champagne, vin, PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Ezwami awa na l'île de France oyo bazali kosala distribution partout mingi penza awa na l'île de France livraison ti bisika nyonso kolinga o na salle de fête o na ndaku o na dépôt bisika tout okolinga oza mobimba benga bango na numéro oyo 068 54 17 740 Société KLP distribution chez Luc Kulapa yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée Eukani. ozopesa exemple ya kodenigre orchestre ya moninga ke badanseuse kutu ya pamba orchestre moko boye kutu ya tina te bazongi me bino boyokisi nga soni mais mon frère ata yo etanke humain mutu moko boye azodenigre compagnie na yo na début olobi projet na biso eza boye tobeta na baressortissant maison mère lelo elongo esu baressortissant maison mère ekomi basoleil wanga baya na kati toyebi ke soleil na même place auta tiaka banzembo esimba nango te donc nga na oloba projet oyo ekozala neti balle de match bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flot Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24, minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele ya nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flot Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo na Flot Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film kotala déjà collègue na yo artiste musicien akende kokomela yo rapport ya mabe na ambassade eloko wana choka inga vraiment makasi ako na senga fali ya ndenge tourner États-Unis esili ata semaine yo zonga na yo zonga na parce que ça clair te peut-être présence ya fali awa dire que la présence de fali est très important tu veux makambu tout nga eloko koma sala nga plaisir ndenge héritier akoma héritier ya San Karine Mokonzi pembeni na ye héritier ya Samba Patcho refi pembeni na ye parce que kala batu bazala comprendre héritier pena bien te eza na certains musiciens ya bamboka na biso oyo balatsaka eni na bango pa héritier Watanabe peso ko tali na miziki na biso ya mboka oyo bato ebele baluka komba na héritier soko landeli bango bien ezaka bato héritier eda na vie apesa bilamba apesa mwa bambongo ya loyer Patson Makungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a
Fali azo. Tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, très chers internautes, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, bonjour, bonsoir à l'ère à laquelle vous nous captez. Bota la biso na ba USA, bota la biso na ba Paris, bota la biso na ba London, et si kawa posi bongo libaku, ya kolanda biso na mokolo, ya lelo. Cette émission est présentée par Aïdor Bokwala, autrement dit l'international. Vous nous suivez sur Fimbo télévision, on avait un RTNC 13, il y a internet et pourquoi pas aussi Boutalicas officiel, abonnez-vous massivement, Boutalicas officiel, abonnez-vous massivement à Fimbo News. Et puis pourquoi pas aussi na Aïdor et Media TV. Betika Aïdor Media TV. Vous s'abonnez au tout balinga Aïdor, ba Warrior, au ba Gaulois, au ba Kofinini, au ba Koufifé, au ba Spiritas, banane. Vous s'abonnez massivement et ça le plaisir. C'est une façon de nous soutenir aujourd'hui. Nous allons faire des analyses, constat des sujets. Nous avons beaucoup de sur la toile. Tout le bon marabou, nous avons un impact sur la toile. Pardon. Nous avons le bakou, il y a développé une émission. Il y a les locaux. Je suis passé, je suis avec Moutalikasou et Kenepia. Makizembe, autrement dit Yapito, comme dit Valdi Tambo. Derrière la caméra, il s'appelle Makongim, l'œil digital, la presse digitale et Whisky Wushia, régie finale. Je suis complice avec mon équipe technique au fond là, comme ça, on a appelé ça. Déjà, bonjour à mes invités, autres partagés na bango. Émission, idée na émission, il y a les lots. Là, je commence par Ken Piana Makizembe Yapito. Good morning. Ouais, good morning. En tout cas, on appelle c'est Aïdor Mbote. En tout cas, on appelle c'est Lissous Mbote, pas Mbota. On a Mbote directement par le prophète Emmanuel Dodi, ministère des Affranchis Mobimba. En tout cas, place Affranchis Nyon, sur place Koutibino. En tout cas, on appelle c'est Bino Bambote, belé, vraiment affranchi. Il y a Poto, il y a Kinshasa, il y a partout Mokili Mobimba. Merci Ken Piana. Boutalicas officiel. Et c'est Liboké. Ouais. Non, Liboké c'est un concept juste à émission na Yambaraba pour redécouvrir Oyazali. Des arts sous forme en tout somma Liboké que oyebe logo na katita. Taba émission za Liboka mposé. Mon sous rapport yango boyangolo après fâché. Donc faut zo Liboké ko fongola ngondo yeba nini beneza na kati yango moni na Liboké ezokipete na royamba Aïdor. Bato bayebi Aïdor na face na ya présentateur. Tu es analyste, mais il faut pas y avoir Aïdor. Kati na eza nini? Abanda wapi asala nini non? Non mais ils ont qui pété. Ataba receveur, y a ba bus, y a ba 207. Ataba
oh mutasala soki nini donc liboke za pour tout le monde célébrité ou pas célébrité toko yambaye en tout cas na pesi batu nyonso mbote et puis spécialement na pesi mbote na boss Tanguy Brice Lulendo le seul congolais ami de Bill Gates moté mama Fefe Fanzo donc azolanda biso moté mazo kitaka soir popcorn de bacha mwamba Bâti service. non na moni mo bâti service bâti fluide bâti rénove et puis bâti énergie na ba location mi tout en tout cas honorable Dédé Moupassa bon séjour à Colosie à Lualaba en tout cas ba MBA très bien wana zabongo idole ya bana ma et puis enfant chéri ya bana idiofa en tout cas na pesi ba mbote place aza un président aux idées constructives na pesi mbote na pasta padum petit aigle majeur ba uto ya ma autorité morale na matadi damari boujaki mabe na émission plein mot ezalaki wana. Donc Gentini Mobila Mbaka excellence en tout cas bah qui est très bien et l'équipe bien oncle Paul Lumboachi le sous président fédéral à Matadi et pourquoi pas président Mike Birindo le président fédéral il y a ACP Katanga au Katanga Lubumbashi donc pour la banda na bossa guité na rope sambote na boss Paul Fikipo FBT Misalande Kazinjo na PC Bambote pour FBT na minute partout et puis il donne un signal que on a commis au sein de la radio. Donc comment rapidement ça radio. Non radio au monde de télévision moi en Congo elle est diffusée partout dans le monde. Maboke TV. Donc ils a boss est tel ngombe. Oh ils ont organisé même stade des martyrs. Il a fallu donc radio na moi youtube tama le 26 septembre radio na moi Koseka FM donc Koseka FM et ça le même concept mais yango ce que ça radio mo banoleka na Canal Plus bato batala Canal Plus ba mona pe ba radio les gars et puis sur internet aussi ce qu'on va fixer kaka ba borne pour m'amener ce quota mais émission principale au pena du lundi au vendredi de 7h à 8h. Et ça bon canular téléphonique les na ba poto na ba Afrique du Sud ozo beng ozo piéger batou donc c'est mon émission il y a liboso bandaki lelo na tongo ya mi baleza lobby ainsi de suite nazo benga na benga ko do whisky ebete ngam na bengi na piéger whisky na biso mais fumo na nga finginga lité akanda ko tazai ki diba na bengi ka boy amati mala mona fc to samba na parking avocat Denis Les soki boy beaucoup d'argent na parking déjà na lembi mokili donc les gars vont très bien mais bato ba message parce que tango yo zopena lure et aux alasco 3 heures du temps de 7h à 10h. Donc vraiment, PC on a confiance on a et puis na moi actualité musicale, balade à musique moi donc so bengi donc déjà weekend na on va go bengi. Pour risquer téléphone et boucana. Pour ça la bengi ken awe bateke ngam na bengi pour ça numéro chaîne. Et puis, quand on a changé voix, on a dit que journaliste, il y a radio. Donc, il y a des gens qui ont dit que Macron. Il y a des gens qui ont dit mais toi la bengue FC mama momi mo asente tout ça yo ka mama lo barako batanio so basilio so bibi na baro amolite o FC gara retard na so pani ozara radio c'est que Migolo appelle mon inconnu aux entrepreneurs les appels inconnus tes numéro normal non sur la maîtrise sinon tu vas secret na Koseka FM donc bateau baza par exemple na poto to baza partout ko taper na radio kaka 91.5 donc 91.5 aux Ubisoft donc carré. On est dans l'émission donc quel m'encourage là. Déjà où t'avant. Mais na ndenge ya Maboke TVP azo sala mo étude mo watala moni ba yo na ba trio na so do sala awa soki ken na ko autoriser na bien soki ken na ko autoriser et ba no le kaka na fimbu et puis na télévision réelle na Maboke TV le les gars on a Canal Plus monde entier pe ba no tala tout ça mais yene ken frappe ça ce ko aval ni on soit les arts na Maboke na voilà. Mr. Ken, are you agree? Ouais, c'est pas là. Attention, quel est le anglais? On est ensemble, vraiment comprenez, à bien c'est l'émission Lelo, encore une fois félicitations Boutelika Swepi. Internet nous sur la biso, nabi que aussi ba information bien. Quel piano fallait pour pas tourner aux États-Unis avant. Le monde déjà aux États-Unis, à Zabon on a 4 Europe.
comment tant que d'abord mélomane à bonne musique et puis tant qu'analyste, comment vous avez trouvé tourner à Fally Ipupa en général quand tourner aux États-Unis? Bon, pendant premièrement, on appelle ça félicitations à Fally parce que tout ça n'a pas aucun c'est belé n'a pas qu'on biso côté là plus de 15 ans non on a mon orchestre où ils ont tourné n'engé Fally ils ont tourné parce que 15 ans ce qui te lobby la ba tourner à Fally oyo ngana lo ba tourner automonité Fally a bandi ba tourner oyo depuis 2016 que azo 2007. Une année après sortir à droit chemin. Tenga zolo ba tournée internationale. Depuis 2000 tenga na par rapport 2007 eza ba droit chemin na ne bimit. Yango na lobby boy. Tournée que otambola ba continent boy na ba musicien. Donc ya bandi ba tourner depuis 2016. Donc ba tourner au enchaînement que enchaînement pena ba tourner. Azo pe maté. Donc ça veut dire année 2022, il fallait que 6 ans, pendant au senti pendant que ces autres maté, ok, ces ont toujours occupé. Donc, les artistes c'est vraiment à féliciter parce que 6 ans, bana batu, oyo ba parents, bacha pas même une espoir na bango que bana biso ba mona ba continent nyoso, mais à travers Fally Ipupa, à la si bana batu ba continent na ba continent. Oh, on sous na ba famille, on sous bazwa chance, on sous teke ya oncle ou bien maman leki ou bien tata moi si moko, on sous atsala atambola ndenge bango batambolite mais grâce à Fally vraiment bambazi, batango fort, ba mani, basakani na poto en plus il est là on féliciter Fally, ba musicien Fally ndenge bazoya, baza na ba visa na bango ya ba long séjour. De ba visa ba 5 ans, ba visa ba 2 ans, ba visa ba 4 ans. Donc en tout cas, ils ont tourné vraiment costaud et l'équipe vraiment très bien. Na minute Fally Ipupa en France, na ba artiste musicien. Junior Boto quoi, yekuta mikite la Guinée mbalamo na Turquie. Au mona orchestre ce que ça na ba visa nango. Basoka te contrôler ba musicien te bo contrôler est-ce que ba ko kima bien ba kima te bo tela bango ba mettre tala Junior Boto quoi. Yazui mutu quoi. Yazui vol na ya kiti mbala moko Turquie aki ko renforcer moi biloko ne amike mike. Non, États-Unis ko somba na yango na loba boy. Turquie au ça l'appelle Comex. Peut-être moi Mickey Azui, aki peut-être ata la ndenge ni na ko ça comme au ça la musicien te ozanga mso loko mo quelque part. Lobby am sou musique ko simbate. Donc ko fanza la pour musique ekufi. Donc peut-être à cause ça la projet na o ngana yo to yebite. Donc l'axika que OK ça Fally ba musique ba vivre na liberté. Donc déjà c'est la retour na bango ko sala biso bien. Merci beaucoup Moutalika sur la même question. Bon, la tournée s'est bien terminée parce que concert ya Souka ba bengi finale ya tournée et ça bon à Los Angeles na moni ko tout ba détracteur ba bandi ko sanet ba influencer ba tout ba romi ko publier ba image moko na Souka ya concert na concert esili ba to ba bimi bango bazui yango fallait azolo baba mo asuka pour concert et se clôturer mais au venez zaki en plein concert ndenge za na chaleur au venez circuler bango na habité et ça la bango nini tant ba mo na réussite à mutu balingi ba lugara moi ba foufuyan pour ba inisara na habité plaisir à vous nini aussi longtemps mouton azo tourner correctement azo l'accepter bino mais bino ba ministère na bino so ba tourner té et tali mutute tala nzungu na yo c'est tout ngana zo sepela makasi na ba artiste bazo beta moi le quoi ba gazma wete boye et go le kata 2 semaines té aza na production moi munene quelque part eza na mboka eza libanda mboka mutu le quoi wata hérité wata na begoga toujours donc tout le ballon papa chéri toujours na kata production eza na kisasa eza na intérêt na mboka eza libanda mboka batuloko ba papa chéri Jibem Piano toujours en production donc bon on est au lingi ba gazma wete et ça libiso bien abeti na tene plein bien que Samarino pe na ndenge na yona ke bomba donc plein ake braza plein à outaki point noir c'est bon donc c'est comme ça qu'on veut donc Fally asala plein à salto asala plein à 80% et tali
ni yo muto musicien concurrent na ye etali ni yo fanatique ya musicien wana etali producteur a bengi soko a perdre ou a gagner parce que ya batu misusu pe ntango babetaka namonaka te place obike so babando surveille pena baentrée ya bamusicien nyonso babetaka na Congo batu tu bazala frustre oyebi parce que ntango baloba guichet fermé il faut comprendre eloko wana guichet fermé elingo loba te ke salle il fait tonda neti moto asandi guichet fermé elingo loba nombre de billets prévu par le producteur et écoulé à couler en haut. Le temps où tu tina dernier billet et tu as les souches na souche pour na sali sold out. Ba tout ce qu'on va comme ça on a Congo sold out il faut avoir mon salle pendant tina mir et zuba sola mutoki ya batu et quand même mutoki ya batu né en sold out. OK Moussa Rosso Mbappé a une répété. Voilà. Il a acheté mais Boussali sold out. Okay, donc c'est voilà, comme ça. Parce qu'il y a aussi les contretemps et la Moutou. Par exemple le Moutou a s'est préparé pendant qu'il faut là que 17h na kanga déjà place là mais na 14h à Beli. Moutou soupa ko zala non, il est prévu que 20h na ki na ba ninga mais bou azu sangwa liwa. A cassé même baninga pe na fo pa pe ba okete o linga ba compagnie muninga na ba malheur donc il faut ba comprendre que loko wana échec ya muto ye banaka so azo tourner te surtout la carrière à muto échec ye banaka so azo tourner te mais so azo tourner en tout cas c'est compté déjà parmi bateau yo bazo représenter mboka valablement donc félicitations à artiste na minute baza déjà na rata Schengen ba na France. Ah, est-ce que tu as une phase de marketing de la rue? Il y a concert, il y a stade, il y a le 29 octobre. Parce que la minute, ils ont nos bouche à l'oreille. Internet, ils ont le droit bouche à l'oreille. Mais sur le plan tactique de jeu à terrain, en tout cas, sponsor tout, rassurer qu'ils sont dans le stade, que panneau. Tout à Vodacom, les premiers, mais tout le monde est les premiers à publier un poster na internet. Maintenant, tout le monde est panneau na bangote. Donc, il est toujours déploré. En tout cas, staff et organisation est tel ngombe. Donc, le boss, ceux qui vraiment beaucoup tenir rigueur dans l'eau. Et au ça, moi bien parce que mon kili et comme on a sûreté ma quasi, peut être excitant. Ce bamoni vena que panneau est poli, banderole est poli dans le terrain. Tu as dit que tout le monde sait que concert est ça. Tu as dit que ma billet zoté comme déjà. Tu as dit que ma tout bazar na bango prêt. Tu as dit que ma warrior pour na bango date on est historique. Mais ils ont un concert à ma warrior té. Ils ont un concert à ma mélomane la musique congolaise tout. Donc faut pas ça la sensibilisation. Pour les mélomanes, nous sommes convaincus que c'est là. Date on a tous les on a beaucoup mis balé. De l'eau on a baksara mais bravo pour la tournée et la tournée continue hein. Parce que tu vois qu'on a troisième phase à tourner. Donc après Martyr, avant Martyr on a limité à bêta quelque part. Mais après Martyr, ils ont la production à Lubumbashi, ils ont la production à continent Moussousoupé, bah annoncer sur le calendrier et puis double Bercier Zoya. Donc, il y a un CP là parce que je suis dans un pays où quand même les artistes, côté, soit dans un artiste, ça va payer nous valablement. Merci beaucoup Mboutali. Je pense que Mbouta a déjà anticipé une question rapidement. Là, cette question, c'est à propos de la promotion, de publicité à concert, il y a Fali, il y a le 29, l'autre, vous avez 4. Pour votre information, ça reste 25 jours, jour J. La date historique, évidemment, Moko Congo, ils ont le 29 octobre, concert à Fali Poupa. Yo, on a promotion. Pour moi, je pense qu'à l'objet Bloom, c'est très important. Yo, on a terrain déjà. Bon, Aïda, merci beaucoup pour la question. Joël Salam, baza patron mouné na Belgique. Abi ke ken pia na loba vérité. Nga Joël Salam boyebi. En tout cas, oncle nanga ogi kingombe na Lubumbashi, ba abi ke na loba vérité. La question sur la promotion topé publicité, il y a concert il y a le 29, on a basé événement mouné au Congo Zozela, l'autre dans les 4 ken et les 25 jours. Comment vous trouvez promotion sur le terrain au monde ça s'annonce comment un concert le 29? Bon, Aïda, premièrement, na oyebi sayo
côté promotion ezokende bien parce que partout tozoleka bato bafélicité biso que merci ndenge bosala mpona promotion il y a le 29 il y a Fally Ipupa partout tozokende mais le problème sikoyo ezo compliqué biso mwa muke eza tozalaki na stade biso nyonso to Aïdor ozalaki Mbuta azalaki Valdi Tambo azalaki je pense ba Joël Salambi balandaki ba image Joël Salambi oza patron de la ville ya Belgique Joël Salambi mwana muke na mbongo ebele ya Bruxelles Joël Salambi na pesio bambote oncle nanga Ogiki Ngombe na Lubumbashi na pesio bambote biso ba sponsor ba assurer biso balobaki bape na micro que le premier, voilà. Bapano nyonso ekomata. Le 1er octobre. Octobre, bapano nyonso tout ekomata. Babandero les ana chaque coin ya Kinshasa. Ba patron, ya ba compagnie wana. Patron. Siko il faut y bango ke bato batala la internet na Kinshasa awa, bango nyonso tout ba yebi. Mais ana ba coin mususu na Kinshasa, o ba kurai kendaka pamba. O sala ga mususu une semaine courir zate. Ba mama na ba papa bazwa terre recharger msusu ba chombo na bango te mais na ba kwa wana ba sponsor ba siraki biso ke à partir le premier ba pano ko mata 4 coins ya Kinshasa c'est que sponsor azolo ba bongo en tout cas bande ko bolanda biso ce que sponsor a lobby bongo c'est que ça futi mbongo ya ba pano voilà nde asiraki biso le premier c'est contrat na bango eza pano na biso ba bandango le premier parce que pano bafuta rango par rapport à moi. Donc comme il fallait pas non il fallait ça là un mois ne bas sur les premiers. So ba wara ba comme ko déranger biso to comme notambo la mal à l'aise. Ba pano to zo mona te ndenge nini. On dirait que ne mutasala na compagnie ba pano. Nganga ni no sana yebi atelo côté. Alors bamba libende wana yebite. To senga bandeko na so ba sponsor. Bosolola na ba société wana o batiaka ba pano parce que ba société o batiaka ba pano baza ba sponsor ya Fally te ba sponsor ya Fally basi ba futi ba société na mbongo na bango et c'est futi ba société na mbongo société to ebite soki boza na kati ya tricage to ebite soki na ebite non jusque là na trouver un normal te soki ba société wana eza na musicien moko ya munene ya msu ya mboka so azo financer bino mbongo bo matisa panote. Parce que ça c'est clair, na yebi ke pano, so ki dabo silani na bakolo pano, to yebi ke pano il fait mata, date ezalaka respecter mon frère. Et puis ken yoka so logo na souligner. Ba compagnie oyo ba signé partenariat na stade de Martyr à Fally et belé pe bazara na ba pano na bango. Voilà. OK. Bazara ba pano na bango. Par exemple, Bralima, Middle Class. Tout le monde a un panneau, il a fallu et belé, il y a publicité à Middle Class. Mais dans le grand public, tout le monde a un spot publicitaire, il y a stade. Voilà. Mais tout ça, tout le monde a un panneau, il y a Middle Class, il a fallu, et ça a un stade de Martyr. Mais comment on a noté? On se pose des questions. C'est quoi des raisons? Vodacom, poster, oui. Mais on a Facebook. On a panneau. Mais Vodacom, on a panneau belé. Les stages na biso na Kinshasa. Alors c'est quoi juste la raison? Tu as habité au moins biso le retour déplorer parce que biso to même charge. Il y a dérangement population. Dérangement ba warion. Tozo mon clarté, tozo mon da biso ba lati sa so charge. To commande tu représenter Fally na mboko. Donc biso dans na Kinshasa mutabi ke pona zo info ya Fally bien fona benga Ken fona benga Mbuta fona benga Valdi Aïdor yo peut te côté ci numéro dans azala déjà ça comprend ba benga raye ba benga raye siko charge wana ndenge balobaka nzoku alembaka minu na ete ngako na senga Fally ya ndenge tourner États-Unis esili ata semaine yo zonga na yo zonga na parce que ça clair te peut-être présence il a fallu dire que la présence de Fally est très important. Motiver makambu tout et motiver na ba société wana o ba partenaire na public o ba stade na ba kwenio so ya mboka et ko motiver et puis yé moko Fally annoncer même na live na rendez-vous important
il y a année. Et ça, bon, stade des martyrs le 29 octobre. Le coup, les rendez-vous important. Tous on peut na importance moko boye. Na nazo senga na ye. So azana ba maramba osala, a chango pause, aena no osala o eza mutuya parce que il va réécrire l'histoire de sa carrière dans stade des martyrs. Et ça mbala liboso mutu o abeta, o moni bato ba beta ba martyr, et génération précédente. Génération oyo. Mutazo banda, mutazo fongo les afali. De fois fongo la on misu. Ala la te. Aïdo, et l'oraison est comme Sanga Zanini. Bambulance. Côté organisation était ambulance. Ambulance, c'est ça, on a déjà dans le stade. Plus de ceux qui 18 ambulances. Et ça, c'est que côté, il y a charge, il y a bateau, il y a panneau. Même il y a des autres choqués. Ceux qui n'ont pas de fil à Kinshasa, normalement, on a des panneaux, en tout cas, il y a une colère. Et moi, comme on a posé à minute, moi, on a mis une la craque. L'autre rôle, c'est un faux signe, en fait. Non, c'est un faux parce qu'il n'est pas trop tard. Mais il faut qu'on le. Au moins, il y a la logique tellement que. Par exemple, lundi, on peut son bon. Ma logique, oui, que Joe a respecté la parole. Mais surtout qu'il peut lundi, on comité 17h dans la bibliothèque. Et ça rappelle important qu'on active Moutou. Ah, on a lundi. Mais dans le monde, il 17h. Journée, si la soir. Est-ce que ils ont bien dérangé le soir? Donc, ils ont rappelé bon. Mbota, photo le bapé le romoko. Moutou moussou sa romona. Stade, stade nyo se betamaka. Bapano et mataka. Moutou moussou sa romona. Ah, il a fallu comme bapano et mataka quitter. M sous ce comme 10 jours, il y a conseil parce que. Wana nazo pesara proposition mutu ça ko s'appelle décourager ana billet ne mais boy ko déplacer am so ana doute yango to senga ba pano ana il faut ngana baki déjà les premiers marambo nyonso est démarré. Et comme il devrait en ici qu'on a mis. Non, comme il devrait c'est quoi ba sponsor balandela batu na bango ya marketing ba porter batu ya ba pano ana plein. Et ça devrait il y a comment dirais-je, il y a organisateur T. Non, organisateur pas en amont. Mais ce bayebi c'est déjà les premiers. Et ça déjà charge mon bazui. Il y a quoi y a te na ba compagnie na bango na ba na ogangi la bango. Non, bango ne ba ko appliquer. Donc il faut pas appliquer parce que baza ba sponsor. Ce qui fait que la victime et comment Bimaneti concert au sponsor bazaba incapable en matapano Bimaneti sponsor incapable parce que les 4 comme il les 4 là les 4 lobby les 5 totika na combien de jours c'est quoi yebi sanga soke community ti dimanche makambu ya boye. Mais wana ngana wesa ba warrior ya Kinshasa vraiment il faut na yamba bango moko ba pesa ba point de vue po boyoka kolela o mani marango to yoka na litoi il faut siko ko kendo tela bango micro balader botela fali botuka fali batia ba pano na ye et ça la biso bien parce que concert wana ezaka apeka ba panote na ba banderole et puis la publicité na télé non publicité zo les cas déjà sport zo les cas OK sport télé na radio. Et les gars à la TV, là, j'ai suivi. Oui, bien, le qu'on a CP en a fallu, j'ai tout bazar déterminé. Il y a la histoire à la stade. J'ai tout à ça déterminé. Mais c'est comme ça s'appelle fanatique. Bon, c'est ça fanatique. Batumusu baromo CP là, na place net ibalia soso. Les dendo mais c'est là on a goût à ce son ndenge ba pano middle class a fali et ça là ouais middle class mais ba tout ça comme ça libo so pano là fali c'est que martyr pe ka ba komika wana mais ça transparent et moralité donc ça la biso bien ça la biso pena bien et là on est ça biso bien parce que que Tozotambu sa sango pena très bien. Sango kota pena bien mais bapano anande a pris na biso. Bapano pena ils a pris na biso donc ça la bien. Merci beaucoup, comprenez. Là déjà c'est un message auto adressé vraiment na ba organisateur, to na ba producteur, au bazo beta bongo fali pour pas DiCaprio. To yemi que na concert nyoso banderole, to pe panneau
ils sont très importants pour motiver aussi na bato ba les karawana wana moto boyozo les kanaka bis vraiment to sengi ne bolaka biso le 1er octobre botsa ba pando na ba banderole jusque là non botier était vraiment s'il vous plaît on a posé ça et Matalikolo pour un événement le 29 et puis date et pardon Aïdor s'il te plaît excusez-moi non c'est mon petit frère bon Aïdor et là mon peut il faut tout insister parce que mon la Congo a essayé d'insistance Aïdor donc les aboués bateau tout va somba ba billet ba passo ba fongola ba billet wana te ba longola colte eza scotché eza neti nes paradres alaga donc les ana so zu billet wana garda ko forme wana kolongola eloko wana te soko bendika kol wana billet baby yebango somba ngo deuxième fois parce que na stade ezala neve bula aipsa biso soko koye bazwa billet wana balongoli kol wana balati ngo lo bracelet ndokoti il faut qu'on insiste na lo. Merci beaucoup, merci Mouta, merci Ken Piané, ça la plaisir bon on a trésor Mouchi à dollar de South Africa motema moninga yani Ken Kini le millionnaire congolais Rombox Ken Piana sortie médiatique héritier Watanabe. Je pense que ngana toyebi Mahmoud pour les Camerounais c'est internet après avoir raté concerné les 30 et tourné d'Amérique héritier Watanabe Azara toujours na kati ya Kinshasa jusqu'à là. À l'écart quitté, mais c'était le dimanche et pas Papimbo mon habillé show où héritier à Bimi au tag d'émission et ça qui on est ça point belle la catégorie Biwan Music à l'obéli Makamuya Stade Martyr il a parlé de à l'obé Makamuya il y a ranking pardon au Baotia 4 et 9 Fabregas yo en résumé au monde qui va propos héritier Watanabe Nengeni c'est là comment vous avez trouvé bon nga eloko koma sala nga plaisir ndenge héritier akoma héritier ya 100 Karine Mokonzi pembeni na ye héritier ya 100 bapacho refi pembeni na ye parce que kala batu bazala comprendre héritier pena bien te parce que bazala mone tout ba biri ba janvier ba le kaba fingi batu ba bulena ti héritier pe aza même mentalité héritier kotinda batu abongo OK batu ana ba yakinde na système ya flatterie pour ba luka nenga bimise héritier pena mbongo mais kota l'héritier ye moko na ba intervention na ye ezola tsake héritier azana amour moko sincère envers ba collègues na ba musiciens nyonso tout ya Congo alingaka bango tout mais sauf kaka ezana certains musiciens ya bamboka na biso oyo balatsaka eni na bango pa héritier Watanabe pesoko tali na musique na biso ya mboka oyo batebele baluka komba na héritier soko landeli bango bien ezaka bato héritier eda na vie apesa bilamba apesa mwa bambongo loyer asunga bango na makambo ebele ape ba musicien mususu ka o héritier akonfeka pena wera ke joye ko simba wera pandimi parce que héritier zalaka na emo na kati ya wenye musique à maison mère eloko sala nga pasi makasi premièrement vana kota na ba question tuni côté là déjà collègue na yo artiste et musicien akende ko komela yo rapport ya mabe na ambassade eloko ane choka nga vraiment makasi arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osotu na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours.
Placide Ebio, le patron de Business Class. Ti héritier, bakale kopesa e visa parce que eza na artiste moko pour na ye comme héritier annonça qui États-Unis. Eza na artiste moko. Oh soit héritier, moi tout temps à Congo ezate mais tozo ye ba déjà pour na peut-être à monaki yango gênant que héritier soki aye et rozanete to komi 1-1. OK. Allez, anyati lettre na ambassade que yeza copie na ya me marabangulu. Ambassade à côté qui mois d'août. Sikoyo ndenge zana basengi ye à se justifier par rapport ya batu o ya komema. Sikoyo il faut qu'il y ba preuve. Alors ça va preuve que Jacques neti ba Jacques Love. Asali na orchestre nanga autant des années. Tala ba voyage boy to sala na atikala ko kimate. Fa Alexa identité na banque to voyage na tant que artiste a participer ba preuve ya ba concert o ba betem sur libanda ya za na podium. Fa Alexa ba preuve na ba pas dashi que to kendaka na ane boye to zonga. Donc et comme moi devoir moko boy procédure moko boy pesi muninga wa zo visa na facilité qui mutema mabe kaka boke komela ambassade na email bopesi signal moko boye bobambeli ka mutulika moko boye po ba compliquer ka na visa mais visa mulai visa mulai vio to vivara o eza pena mulai en plus na sepela ki na héritier Watanabe azo encourager bato à la bonne musique. Oh pena balinga la bonne musique ba kendo soutenir Fally Ipupa aza parmi ba musicien oh ba sala musala bien. Alors bibo kaka ndenge pas encourager ki na Bercy. Na Bercy oui ma message à Bercy pezalaki. Alors bibo alors beza batu mususu ba beta musique po bazora mbongo po na intérêt personnel. Mais za na batu mususu bazo beta musique na souci ya kotombola drapeau ya mboka na biso libanda mboka. Fally pe azo faire partir na ba artiste oyo ba beta musique pour na kotombola drapeau ya a reconnaître valeur ya muninga na ye, a reconnaître valeur ya collègue na ye artiste, a reconnaître valeur ya yaya na ye artiste. En plus batu ba bulaka neti héritier na Fally bakoza na mwa guerre bazana ba antécédent moko boye ezalaka entre relation Fally héritier oyo ba relation na bango oyo ezala en dehors ya maison mère, en dehors ya quartier latin, baza bato ba yebana kala. Est-ce que première muta simbisa héritier miko za Fally Ipupa? Alors bon on aime ça. Ah, héritier moko alobango à travers Doli Mavinga o azali leki ya saïsaï oyo oyo tokoluka mbuta ayambe miso liboke. Donc, je pense ndenge héritier Watanabe azo soutenir stade ya Fally Ipupa. Non, c'est un peu Fally. On a mon deuxième événement à Mounene, au héritier, azara toujours si ma maramba Fally. Nga lekelanga na poto na mon apena, héritier azo senga pena ba kombata, botika mwana maya beta, Bercy eza pona lokumu ka ya mboka na biso. To mona na mboko ba tu nyonso tu bakanga bush. Mais héritier wata soutenir Fally. Tala ko ta senga bi nga pena naza pour Bercy wana pene beta naza pour parce que to souffrir to na musique ya mboko ezo beta te ndenge peka Fally pas soutenir wata na Olympia na ye malgré ba combattant ba compliqué siko ngai souci na ngeza nini ba prochaka muto azolingo no na vie ba prochaka muto azolinga yote muto alingi yote kwa proche te no tu vas bateau bazana amour sincère quand elle héritier wa tabu bazana amour sincère envers bateau c'est comme ndenge azo soutenir stade ya Fally Ipupa. Pourquoi parce que ya Fally esili tous appelle makolo na biso to bwaka ngo pe siko na événement pe ya héritier wa c'est qui sera fait parce que ekozala bongo ya monde ko salama ozoma ba donc bato fa ba na minute to lobi ana le 25 décembre te to sili sana makambo ya Fally otina suka. Comme ça, tu as ma colonna biso na mutu. Tu me bois qui na latine. Nazo assuré walai. Tu as deux stades tu ça na 2022. Il y a pas plein. Tu entends ça Fally na nous. Quand makelelo eton ça Fally plein. Tu question na makelelo pas héritier. Non, c'est parce que héritier a apporté soutien n'est pas Fally. Non, hasard artiste déjà au lobango. OK.
déjà na babar na babar na mboko na nayebi te ke na bar soko okuti miziki ya héritier te okuta falinda azobeta après bango ezalaka bina file mais tozoloba eza clair mon frère tozoloba clair eza likambo na akose l'héritier te na intérêt nini na babar ya mboko 4 ko ya Kinshasa soko okuti mianji te okuta tokosi de ezobeta mais c'est liboke ya pito donc soki basigné stade basigné pamba te mpo bango nde basimbi succès na maboko bango nde drapeau ya mboka efai na kingo na bango neti esui siko olongola bango ndenge nini drapeau wana bafandisi yango neti esui na kingo batala baninga bozela tour na bino eza tour na biso ceux qui disent que l'héritier n'est pas encore prêt non jiba beta stade na combien d'albums? Des albums. Ouais. Des albums. TH n'a fait de l'amour. Héritier ça déjà mis en jimi des mots na retirada. Si on ligue c'est la combien d'albums? Bon, y a pito. Ah mais tout ça la clair. banga nde bamekaka martyr lowa mungwa martyr napesi dati nano te martyr Joanne Salambi botindelanga mbongo mpona koboka bino na martyr dati eza te Joanne Salambi mwana bato autsongindaka sikoyo azwi mbongo liboke Joali yope na olongolo pe fanatique ko nozo ngolongwa te. Fallait ga liboke. Joanne Salambi na olongolo. Na pote ba yamba yo. Ah ouais. On se comprend. Donc il y a faut encourager ba artistes et musiciens au basala musala na bango bien na mboko yo. Et puis ngana websa wata. Alemba te abanga pe mutu te. Neti nani mbu abanga neti nani na mboko. Ezaka moi subjonctif gaga. Ko tsakutu moya ko banga na marambo wata kutu to tsakutu marambo ko banga te. O ma to lo bia fale. C'est toi na somo ke to banga loko mo. Ya bi somo we butina. Wata ngo pese somo pon. Ngara pese somo. O la yebi sende. O changer langa. Rien. Ngara yebi sende ke abanga loko te. Alors non. Kare check on est tigara bongo on ça la plaît soma ba dinosaure to ko ya wana makelele non te na sepela na wera na sepela pe na vient sur légende ba bimisa bana mambo ba peser vient légende na président wera en tout cas te na oui ngazo te ngana beta lisolo na ngana ndenge nanga ke na mboko yo eza ba leader mibale moko abimisi Fali moko abimisi héritier wata en tout cas félicitations à bino ba père na bango vraiment ça la fier wana bana bongo rapidement rapport côté siko ya dernier fils pe tezela côté ana maramba fabrica tu wana il faut na sile sango na suka na clôture côté siko batuna ke maramba dernier fils na sepela ki na héritier ndenga répondaki pa papi moma parce que ngape na mitunaka héritier ki dernier fils yango ya ndenge nini yango boui abetane pe na wengeti a expliqué papi moma très bien abi dernier fils wana eza o bino bomo na boete mais za dernier fils oyo soki mutoza na 4 misu o comprendre marambo ya ki dernier fils o bapesinga eza neti kodia baluka mwana nini to tikela kodia kodia ya wenge o esima me pa jibe wera so kodia ana esenga relève eke na maboko ya mutu moko so batali na bana na bango nyonso tu mwana nini to ko pesa kodia wana parce que ça va clair yo o mona amso mutu aloba boye mais na profondeur so que tout na bateau ya spiritualité amso ba yeba ba expliquer yo la profondeur abi kodia wana nde batali na batu nyonso to bapasa na wenge bamona kodia ana il faut na maboko ya wata so exact ya mbuta tofanda nano tosola masola calme oza théâtre de Verdi te mbuta pardon oza théâtre de Verdi te bajoine Salambi baokloki kingombe balanda biso c'est là sikoyo kodia eza pouvoir même na famille kodia eyaka ya mso epa mwana abotami sikoyo bebe ye nde eyesenga kodia anekende pana eyanati kichef coutumier bapesa yango mutu boye te et yaka automatique bosuka kaka na famille na bino ba chef coutumier sous-chef coutumier kofi mwana moko bosuka na famille babeli liboma donc liboma ne la signe déjà que yenda tika na pouvoir pour pouvoir ya ki chef coutumier mutakota nanu pe na zamba liboma après ya bonga nde biloko wana nyonso efani na nzoto sikoyo et puis aidor tokende tozo tango bango ba PC pouvoir wana étant que dernier fils à wenge héritier tena date martyr te omoni
que mutu mo bazalaka asinyaka kaka asinyaka mais mutu ande wana nda osauve famille mutu ande wana nda za misu ga oyo bokopesa charge wana donc wata azomérita ngo lukuta mabe omoni Ok. dossier ya Fabregas oloba ndeni La réponse n'est par rapport à la question que tu as dit. mais côté la paix boy mutu asalaka guerre c'est là mutu asalaka guerre kana mutu obani niveau moko mon frère. Tu voulais dire quoi? Il faut que ça niveau pour bosser la guerre. Soit tu vas ça la guerre na moto peut-être à l'équipe moi mouké na niveau. Après. Mais Fabregas en dehors ya banzemba bimisa. Fabregas na ba chef d'œuvre mon frère. Yamado. Déjà era lobela ka Yamado za œuvre ba animateur. Richard lobela ba BM. BM mutaye mbango za animateur. T'es mon frère. Ozo comparer bateau ko comparer te na mboko. Ba Willy eza tibite. Et ça, il y a un succès, tu as mouqué l'équipe. Mais ça va voir ça dans la base. C'est là, les cas. Au moins, chef d'œuvre, c'est là expliqué. Bobo Sanaka. Chef d'œuvre, c'est là le succès. Les lots, na kanisio, mingi mama. C'est là. Ah, voilà, Yamado, Fabregas, il est mon papa. Vous voilà, mon pézara. Mbouta, siko, nazon ngana faire voir bateau. Nazon ngana faire voir bateau. Au moins, il va y avoir un pena, to fandaka. To lobby pena zela ba il faut to fanda ka pena to lobby za tib etika tibi na fait tika la succès de bela ya nati banzembo fali ayemba ya doa chemin nyoso to tilelo batu ba ka lengi ya yo kango OK zela te ngana kene na exemple muke oso banzembo neti bakuku bango bila wana tito zela te ngana alo babanzembo na tanga koma mutu te oso banzembo neti ya bakoko Coco oh ya JB. Vous comprenez? Aussi cavalier solitaire. Sikoyo yebisanga banzembo moko boye oyo kosila ka succès. Banzembo neti baomba. Oyebisanga ndeko na ngai kaka maestro toke na ndenga logique. Ana nzembo lelo batie na bar. Ke oya yemba to bat depa banda succès. Tozui pe BM héritier. Tous les banzembo pena ba yemba que chaque mutu alongwa pa wera. BM héritier. Qui est na bar soit na boîte. Na banzembo ebele kani piano. Faut pas mon frère. Aussi. Nzembo tozalaki na boîte to fazaki kuna na fifisi wana valide tambwe. Batiaki banzembo Fabregas tozalaki kuna parce que ere lekela so ana bito l'excel pour gina sokuna. Sikoyo zela batiaki banzembo ya Fabregas plus de 5 ngako na mitu na DJ nani tokuta DJ na result marambo na bana ko sa DJ result na DJ result ngo asala muta Fabregas bien nini batu bafandi na bakiti na lo bango nzamba zoka zela te batu azalaki ya olemba ndeni ni RH générique héritier daddy dama yo tout le monde a terminé Aïdor Obinaki quand na maman héritier non Aïdor la pala qui Obina été Ngimbi non on ça l'émission mais ba beta banzemba yo comparer Fabregas na héritier Batie banzembo ya Fabregas 5 ngana yo tofandi maboko na litama tozo baye ba shimboki na ba bière moni siko caméra ndenge comme ça OK merci beaucoup kasi shisha ya shimboki siko mbuta ye omoni question boy il fallait kutu pas poser parce que yo moko Valdi Mike Lokamba ndakama kutuke Mike abina nguma matina se dadi badia Mike pena yena yo nabi Mike abina na so vali loketo bajilo bomela ngabiso seka but na biso badia bini je teka tala siko yana loba bina va comparer et beaucoup comparer héritier kapona Yamado wana. Non, on a une question, oui. Réponse, c'est pas là qui n'a non? Non, c'est pas là qui n'a réponse, parce que ma cause à la ennemi, héritier, les lois cause à l'ennemi na Fabregas pour a bénéficié net inanine. Fabregas a l'ukabasa la bagarre, ouana parce que ils a la bénéfice na e. Non, polémique est-ce qu'on battait la place au tchali qu'on a polémique. Na édition,
Bisio, Soki Fabregas, Artinga Marguerre na héritier bongo, Ayebi Makamuni ne futa na carrière. Parce que ceux qui héritier chaque émission à Zoya, yo provoqué, ya rappelé sa réponse normale. Mais yo kanga makaka, c'est que là que ozoluka, obena mafuta ya nzoi nanzoto héritier. Honnêtement, on a miel. Et là on a robaksa wana ezanine. C'est mon micro, ya. Fabregas, il faut pas tout bosser. Ça va œuvre belé. Il y a bien. Où est bin sarati lelo. Héritier pas ça va œuvre belé où est bin sarati lelo. Mais la vitesse et fonctionnement et terrain lelo Fabregas a tiré moi si mamouké. Na habité sur mi pesi na distraction, ce qui na nini. Mais il est bien. Comment modèle cassou? Lecture rapide. Non, lecture na sali ça se voit, c'est à l'œil nu. Par exemple. Héritage au bêta ba lieu ba place à VIP mingi pe ba tu ba yaka mais Fabregas azo osé. Il a aussi une maison de production. Son producteur a y été. Pourquoi il est organisé n'a pas été la même ligne par exemple. Il doit beaucoup jouer, il doit présenter ses œuvres et pas ba fanatique na yo balingari makas na ba mélomane na musique. Fabregas a mis côté trop la polémique au moment où Batobayebi que c'est un bon artiste. Akipe kanzungu nae, atika nae babiloko osala wana. Ngana mona razali na droit chemin. Akipe nde biloko wana te. Ezo distraire. Mais elo ngana loba na analyse que Fabregas tata tourner États-Unis zonga kini mangwa sala recrutement yango pe monani na moni bina sali yango azonga sali recrutement a réajuster ka ba borne makamune zonga be babunda na ba crèche na ba kofinga ba tuté et ko produire nango eloko moté pardon ken na ezaka moi entre parenthèses na fongoli au moni ndenge héritage au signé ba salle au moni ndenge héritage martyr par exemple ce qui bena Fabregas na ndenge bato ba respectaka ye na ndenge asala pe ba œuvre malunga et que à mon avis que ça la guerre n'hérité est important fallait pas tcha martyr à le 31 décembre le 31 soit le 31 décembre était fallait tcha le 14 février tout le monde comprendre que ah donc Fabregas maintenant hérité guerre malunga mais soit les arabes quoi attaquer mais na ba réalisation à terrain Moussou soit signé trop. Ils ont signé trop. Moko bateau beti rapé terrain. Bako mon appelle neti koza la moi régressement. On est toujours. On a combat box. Ce qui va betcho kumoko ozo ngarasima. Opia adversaire courage ya kwanchena kakati. Ya omoni batomso bakansa neti biso toza emso ba on anchaka na neti na contre Fabregas. Ngana contre Fabregas. Te moni guerre oso lande source nango. Eza provocation ya Fabregas yemoko. Moninga memi ba musicien naï. Ba musicien bazongi. Comment ça fait-il yozo sola na ba oya yo bakimaki ozo pesa exemple ya ko dénigrer orchestre ya Moninga. Ke ba danseuse kutu ya pamba. Orchestre moko boye kutu ya Tina te bazongi. Mais bino boyo kisinga soni. Mais mon frère, ata yo etant que humain. Mutu moko bazo dénigrer compagnie na yo. A dénigrer bato basala repa na yo mon frère. Et tiaka mutema makambo Fabregas alobaki wana soki alobelaki yango artiste moko aza na maîtrise te artiste moko atanga pena mbingi te artiste moko aza na sagesse d'intelligence n'héritier te flamme elingeza ya makasi Nauti Paris nakogende Bruxelles namona bango tosolola masolo nakoma na bundese balobi kende na tame yokofana na yekese aneo neo tamtame aneo bidi esra yo la nanye yo le tam tam yo la nanye. Nous c'est la compétence et chez nous du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Donc Kwenda Futuka, tu es à l'aise, pépère. Donc Tokos, mais surtout c'est tam tam voyage. Aneo neo tam tame aneo kumba biso na nzela lola aneo evangelia kwire aneo wifi abore mena lola
badroit à biso batutu kaloji tant que tu tam voyage c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family Néo Tam Tam, il n'y a pas deux, le seul. Héritier n'a pas maîtrise. Il y a un zomona a bête maramangona ti moi kara. En plus, et donc ça là nga passi. Héritier akutanara na makambo boka ya bato ya sunga ka ndé ba ko salega ba bêtise. Aussi mutuna ti amsunjoka boye et a luka poto ce qui combien des années. Héritier wata ayoki souci habite na même sœur nango poto akembi trop na makambo ya musique. Na même sœur poto apé ses premiers visa. Ezanati a fongoli kadena moko boza ki bloqué. Parce que Schengen kuneza premier visa ngwe contrat. Soko zongi ba opeso deuxième visa na facilité pour ba déjà na confiance na yo. Héritier wata fongoli makambo. Ko zonga boye venjora assemblée na yi. Oui, biloko wana eshoka makasi bato ozosunga kaka dana mona makila héritier neti makila moko boye azo déception pas bato asungaka ozunati Karine Mokonzi tela relation Karine azala nango na héritier mais tela ba déception oyo Karine asala héritier ya kofinga héritier na ba niveau moko boye donc apo nanga o Fabregas asala héritier fa supporter kaka sia mona ngo pa ba Karine Mokonzi asia mona ngo pa ba Kisinjora asa mona ngwe pa bato belé oya sunga parce que nanga na Fabregas to lata bilamba héritier trop nanga na Fabregas héritier pesa biso akabela so bambongo kutu ozanga mbongo afuta pala kabeli mais na sala te yoka nsanga mamba héritier na ebiango lelo ti héritier na maison mère OK c'est répété chez ye nazalaka o papa ti batu bayaka batu ba koti pe ba maison mère wan menga ngana héritier zake to même héritier botia koti maison mère marambo nyonso héritier na yebi yo kasi nganda ko héritier zana ti na yebi bango nyonso tu siko eka musanga neti babiso boye na nenge héritier sunga babiso na ba Fabregas boye amona nso to choquer na ba média et so kapet te ngasi ko ngasala critique ya musique. Mais de Fabregas a marambo de mabe. Merci beaucoup Ken Piana. Je pense que pour conclure Fabregas à la guerre comme à la guerre. Le roi de la guerre, à ça on a œuvre, à ça on a réalisation, à ça on a résultat. On a ce qu'on est makambu. Aux hommes héritier pe atikate. Yépe kaka kamu isa nenga zo kamu saka na ba œuvre na ba réalisation na ba résultat. Yango de tona besoin, yango de sala ke drapeau mboke matara likolo. Mais pour nanga bango tout ba artiste mboka baza valable. Merci beaucoup là, je retiens Moutelika sur rapidement. Toi qui est un peu de Corinne Nanangonga, comprendre Mouta qui est vraiment couper sa mission l'Europe, sa mission l'Emicolo et puis sur le programme. Tobi projet dynastie, il y a fait Regola, volume D, aux acquis projet a bien ressortissant à maison mère. Je sais d'ailleurs mais la surprise dans ce moment fait Regola comme ça là appel na ba musicien mususu notamment il avait invité Soleil Wanga, sont tellement nombreux et tout le monde photo moi tout ça sur récemment a ben si sous mususu pour na ba compagnie avec malage de maladie na projet dynastie. Est-ce que je sais pas nous prenons des vidéos d'abord les invitations à faire. Non, d'abord projet il y a faire mon projet il y a XT YT et ça y est mon faire. Donc tant que ça la projet dans les autres on a parlé na yo. Tant que tu as déjà idée en fait au salaire déjà idée aussi par architecte ba que non il faut na qu'on a là étage mon retour 2 étages. Ce que esthétique o yaka oko baksa on peut la volonté na parce que ndako za na posa ezala quand même na beauté mo boye ce mutunyo sazo le quand même de loin à apprécier yango pour basala eloko po tika la paix c'est pelisaka bato so sala on a ndenge ke abaksa 1 plus et c'est pelisa esthétique eza mabete parce que projet za yi eza projet à ba ressortissant ya wenye maison merde eza projet à faire ndazoki idée na benga ba ndeko nanga ba uta maison mère nanga baya kosala projet o nangai déjà le fait que les baneli et bandaka na ndenge ke ba ressortissant maison mère oyo kaka bazalaka ba bandaka pena ya 97 wana et ko changer et koti ba J3 et koti ba Boalotin
Yebango déjà que ils ont déjà formé Moussous. Il faut pas les condamner. Nio soana pour aboutir na résultat, il y a bien. Est-ce que vous avez sûr Soleil Wanga n'a baksami na projet de dynastie. Alors au baby sango to au bon sango. Parce que Soleil a la capacité na yemba. Alors Dio na epena faire yebango et apporter un plus. Et puis faire abeta na maison mère, na les marquis et puis na quartier latin. Il n'est pas exclu que Azoapé bateau abeta na quartier latin, ba ko rejoindre ba baksa un plus. Donc pour nga ezaka bien. Pour nga na ebisaka bino na analyse awa, ba disco biso ba mutalika suto zelaka. Eza ba disque ya bongo parce que tu viva ba prouesse na bango. Donc tant bazo zongi sa biso na bilengi wana, on se retrouve. Alors, kocha malage de Lungendo na projet. Mais c'est une bonne chose, Aïdor. D'abord, il y a Betara Odemba. Aza adepte à Odemba. Le fait qu'Azu Malage, qui est le dernier des dinosaures à Odemba. Parce que Malage, Aza jeune, en fait, Aza jeune, Oyaga Ok Jazz, Asali ba chef d'œuvre. Le roi Baboule, Baïda, Banini, Ayemba Banzembu. Ayemba pe ba asala ba album pe na ba Joski le roi ba chandra wana a participé à Kati ba yemba ba biloko belé na ba Ventesa. C'est un des derniers des dinosaures ya Odemba. Alors ce qui a bengi ba partager mayele moroboue na da boudé Dio ya faire na malage wana za faux admirateur en musique. Un bon admirateur en musique a osepela nango parce que malage peut te ok kala na ndenge pena ba chef d'œuvre to ki pe kala parce que so ndenge faire azu idée wana et quoi appuyer donc le weza projet moi azo bimisela mbongo to tika récupérer aza artiste congolais o azo luka toujours ba voisin moyen ya ko s'en sortir donc ndenge sali idée wana pona nga kutu pona nga na nzembo ba we mara ba malage abakisata ba vie makoso pe ba robeta kaka et vimbisa kaka merci et puis même ndenge zala ke ba komana ba froideur mo bena ba Olivier Chimbanga moi je n'apprécie pas na ba projet honnête ba dynastie ba Olivier Chimbanga ba très important donc pour nga voilà et ça na ida bien abaksanaye parce que na à la base azoluka ne réussite ya dynastie ngo et puis bato basi ba yoki résultat to yebi ndenge ezali bato bazo admirer mais décollage comme il faut na habité soki parce que baza diriger na polémique tonini mais vraiment ndenge to zelela kiango et ça na moi ba décalage muke alors pourquoi pas renforcer dynastie 2 et la majorité ba projet ba volume de rataka tika yazo précaution pour volume de ratete de ponanga et ça bien d'encourageant. Merci beaucoup Ken Piana. Rapidement même question. Bon au moins la projet fait ezala yo moko il faut la déterminer na marambozo sala parce que na projet na début lobby projet na biso eza boye to beta na ba ressortir maison mère lelo elongo sous ba ressortir maison mère et comme ba soleil wanga baya na kati to ebi que soleil na même place à uta chaka banzembo simba na ngote soleil abimisa banzembo na ye moko pe etikala beta te donc oui allô c'est beta raté ça ce jour allô tes organes succès te on va pas ils ont des succès oh c'est la noirité ngana vocal donc ngana loba projet oyo kozana ti balle de match parce que din ba non sait ce que nini ezobima adutaki déjà na ba master amona de ba master ba yembi bien tabimisi banzemo mususu siko comme ba master na ya wenge ba yemba ki bien te yo so mona te JDT kuna sia comme rebelle balosi malobake ne balle de match to lobake umele ndenge pe o ezale umele yo so mona te kuna si ba beba na JDT déjà kuna comme ko annoncer fallait à l'équipe bisonyos kuna déjà il faut ba voir nyonso agir de te pa place à nyonso il fait long oh dans dans le bibo reconnaîtra qui est fallu asa numéro 1 ya biso nyonso ali kolo na biso nyonso so kuna ba boy la ngage agir de te kasi numéro 1 c'est ko kitisi kolo projet comme ça numéro 1 c'est pas basilikit ba nyonso tout atana cœur nyonso tout ya salat ba cœur na to fait coup on ça comprend c'est le kuna pe
azotonga artiste trop par la coste. Donc ozomona makambo yango ya projet moko kote ope susu adja nazosilika onde nini babengisi atiki Maroc ya yawa projet yango azomona yango sur clarté ti siko azoyemba te. Donc nayebi si ti baroi David bakota projet oyo. Donc ti oyoka na jibe mpiana mpe akota dynastie bavie na so bawera mpe ti bakota dynastie. Donc eza projet moko bongo yo ndima solaire akota. Non, wana asepelisa bato dernière question, tout les Congo, s'il vous plaît. Mais pas na Congo, tu as la vérité, pourquoi? Comment tu as la vérité, pourquoi? J'ai été déjà à l'équipe plateau, ma rambouché était à l'Obaki. Vous avez posé à Kena, le barat tendresse. À l'Obabo. Parle tendre. Kuna le barat voix Sorbonne. Toki Mangote, il y a Binafilé, s'il vous plaît, photo sur la masse Généo. Binafilé a annoncé déjà album Nezoya. Fitzerina Inosbi na Thomas Lokofe. Le Ningi si Batuzali, Tangabi Azoy Mana Thomas Lokofe. Mais quand on était avant, on a signé le 8 au Azana Rouen. Bana France, le 8 octobre, donc semaine au Kaka, Bina Filazana Rouen. Donc Batutu, Abeta, Alina Robeta, Abeta Rate Azonga Kin, si quoi Azo rattrapant. Donc, Rouen en France. Vous avez Tambo, vous avez accompagné Bina Filé. Vous avez visa Mkone. Et qui baraté. Le 8 est dans 4 jours. Ah, oh. Non, là, le 8, au président est monté. Le 8 octobre, il a filé aux Awana Roi, Banatou, Batami Kili, beaucoup d'artistes. Annoncé prochain album, il y a Madame Inos Bina Thomas Loko. Mais tu vas commenter, est-ce que ça a solo projet solo? Obi da fili là non. Thomas Loko fait pena hotel à départ comme munene biloko beta ke yoka na sauter. OK. Mais il faut ni bino ba congolais bozala ba hypocrite. Thomas Loko fait de pas à changer santé na ye, ma amne simba na ngo sauter. Est-ce que bina filandima? Yimma na télévision beaucoup on est. Ba na bi na ngate parce que ngana bi ba beta rumba ou bien nzemba jani ni parce que inonce a maîtriser rumba te. Ya beta ba fo. Ah, Ken. So tali on dirait bien filena sara moi j'aime beaucoup na ba style ayembaka moi le waya yembaka na net mo banzemba nzambe net mo biloka mari misamu amoi bana ya lokofe pe ya obaksa mo mo siko inonce à côté la wapi po inonce rumba sana ngo penate inonce azande hotel no na point osali no le côté peut-être bali ba tele bana point ba on a bien filé mais ça yemba rumba azana style ya musique moko bo o simba rapona ye inonce. OK. Genre, il y a style moi il y a bien. Est-ce que net il s'intéressera beaucoup plus na barumba te. Tout le monde a une nonsibi. Tala. Et le réseau ma vie, ce qui est dans la vérité, il y a un peu de misara mutu mabe. Tout le monde a une nonsibi mais important. Une nonsibi faire héritier. Bazo yemba. Et comme tout va faire ça une nonsibi micro, une nonsibi a son micro na kangango. Ayemba te. Et là c'est que à côté un monde ya rumba penate. Mais la musique qui n'a pas ce qui a nangé, lokolo. Donc il y a ça la musique qui n'a pas. Peut-être bien si là on a besoin d'ajouter sauce mon bon album là il y a genre Rwanda peut-être parce que non bien fina et nani inosbi. Thomas Loko fait pena, wana effacer nga Thomas Loko fa côté sur ça la sport. Pour venir à biso départ comme munene bongo. Neti non. Ouais, Kangama, Sangran. C'est autre chose. Yo, c'est que bino boka voir Thomas Loko fait, yo zo encourager bina filer, ana succès na eboé. Asala fiting na Thomas Loko fait simbate. Et ça la série comme zo to mikete. Depuis que l'album ya santé wana, yebisanga na santé munene album ni Thomas Loko fateka. Na maemba bien. Succès et kita maemba. Siko yebisanga siko. Bobina fila za na besoin ya moi. Atoka bina file ekitisa makasi. Mbokeni. Projet moninga on encourageant proximité. Projet zo mona na ekende mabenga na encourageant. Ça n'engage que lui va proposer de tenir. Mutali Kasu. Clarisse Tanga Mouyembi, Motema Guilen Nantebe. Vous avez l'intervention aussi par rapport à projet bien affilé. Non, na denile c'est ça comme oh là là, au mode comme mela. Pour denile ça le succès. Comme mela banini ana salem ba emba. Nini ba ben ngone. Chicha. Pété à jio. Aïe. Non mais eza bon en fait
nga monaka omoni eyembela bina file ekenda neti na mwa gospel moke ya bamari misamo banini omona ntango fale azoyoka live ntango asala live ntango ayoka nzembo ya bina file owanenga na obwaka te aloba mais rythme nzambe pena donc au fait peut-être anga bakisaka mwa sauce moko boye ecompléter bilenge oyo asalaka ya kolelalela wana po lokola lokofe pa alelaka mwa trop toyoka bango na tota oyo ekopesa lokofe pa aloba ne clair lokofe ane lokwa Denis aloba ne clair mutu to aza mutu to aza musumuki oyo to akobenge na projet oya na ye donc basalaka Il pas net de Denis Lesika Mélanie. Denis Sabi a sa première partie dans le concert à Martyr. Bonne chose. Bonne chose. Mais Denis Lesika a un succès. Soka na idée. Bon appuyer en ouais, soka na idée. Denis Lesika fonse mbonana pena babandi enana. Et ça soka na idée. Pétage. Ya soka na idée. Ah mais que baba saler non affiche ou bien pour non. Akoya ka tant invité. Après. À la succès. Comment ça souka gaz na wote? Non mais avant on a nous vidéo mo mais sexy nga bina filazo compter mbongo showbiz. Est-ce que c'est logique et normal? Non, c'est bien. Attends la résultat logo à récolter. Non. Il n'a pas filmé aussi de sa propre volonté, mais quand même tout le monde. Et ça, les gars. Et là, qu'est-ce qu'il y a les mots? Tout le monde n'a pas raté, pas falité. Non, poser des questions. On m'a dit que bien en Wazanini. Les deux, tout ce qui a une bonne walingate, mokile, balde, tout va me la musicien. C'est que bien affilé. Première vidéo à l'Axaki, et ça, enveloppe, après ça, musicien, ça. Le reste, on a ce qu'il faut. Alors, ça peut y pas zout. Mais à côté belé ma casse. Cassité à côté belé mais à fouti. Yebisanga ba c'est combien zawa. Yaka na transport na zonga pe na transport zala makasi na mato. Et puis Ken expliqué par Idor. Idor okenda repa bina file, okenda ba concert à bina file. Repa pa makute kote la ke ba 2000 ba 3000 dollars. Bon showbiz. Attends, mon showbiz a mérité quand même. Yeah, je pense que bon, Gaz Mawete, concert et l'équipe bien, mais tout le monde s'est dans le lobby. Non, Kolandangote, na guerre Mahamutu ezara bongo. Samarino a dit ma Gaz Mawete, te parce que na kaya inosbi. C'est normal. Exemple le Gaz Mawete, ba fellow, ceux qui n'ont sa bête, ba ocholae kaka, c'est réciproque. Et ça guerre, ça tire de partout. Les gens sont normal. Vous avez vu inosbi, rebalo le moula mesapia. Bolingo fou. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à Moutali Kassou. Merci beaucoup à Ken Piana pour la disponibilité à Tangonabino. Je ne sais pas, un mot de la fin. Ma salutation Mouta. Oh non, c'est bon. Ken. Ouais, c'est bon, mais Virgi Kingombe, c'est appelé Lumumba, RDC Monde, Adel Djokobago Danger, mon vieux Luzo Mbata, mon vieux Ogi Kingombe, en tout cas, Joanne Salambi, les patrons, Venanga, Placide Ebio. Chez John Nataba, merci beaucoup. Merci, nous sommes arrivés à la fin. C'était votre émission analysée. Vous avez beaucoup présenté par Idor, beaucoup à l'international. Salutations spéciales comme ça à quel artiste. YouTube, quel artiste. Fondation Passion et Compassion, Clémence Kibonge NK, Passion et Compassion, Clémence Kibonge et NK. Pour bien gagner le numéro, vous avez affiché dans la télévision. Vraiment, moi, abonnez pour ma cible. Aïdor Media TV. Abonnez pour Aïdor Media TV. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali yango. Tumbato là qui yango donc malambo est que bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.